Breaking news, Bassangwa Congo, et la Rabino Nangongo avec le messager de la bonne nouvelle, messager Proverbe 30, pasteur de la diaspora. Shalom, Mbote, na merci, na bino sozo la reçu à travers le monde, Bassangwa Congo, na banda kuna bino za spécialité na biso. Alors, Ezaya Koyinda, na breaking news, Bassangwa Mokuse, et pas na biso, tu es pas na bino, et l'obémi, et pesameli, na Proverbe 30, le pasteur de la diaspora, Eza Yakolinda. Eza Yakolinda, na sommaire à l'élo, tout ce que nous là sur comment aider le président Mboka Félix Tshisekedi pour na kusila na Rwandais Kabila, parce que na côté à est, Kabila a fait ordre ba Rwandais, ba Ndekonaye, ba Masta naye, na batu ya Roberwa, bazo boma ba Congolais na est na ndenge osaranate. Pe sous tout kolobela ndenge nini Martin Fayulu oyo azali président eli oyo bayambaki na Belgique elekaki kitoko ndenge nini akoki koaider Congo na côté ya positif, donc positivement akoki kosala ndenge nini mpona koaider Congo. Tokolobela susu avant de rencontrer le président de la République Félix Tshisekedi du 13 au 15 mars 2019 à Kinshasa, les représentants des Nations Unies de section Afrique, M. Tibor Nagi, a passé par Kigali, Bujumbura, Uganda, Kampala, Paris, pour nous surtout Congo, et comme na maboko américain, bazo deal direct na ba congolais, ba regasso dans la Rwanda, la Uganda, c'est-à-dire la bonne nouvelle et puis félicitations à ba combattants, ba résistants, ba na Congo, partout dans le monde parce que tu gagné bitumba monene, nzamalong sibiso parce que ba Rwandais, ba Ougandais, les Égyptiens que vous avez vus, vous ne le verrez plus parce que les États-Unis ont mis à soutenir Félix Tshisekedi et à travailler directement dans les Congolais, à les sous na côté na tido ba Roberwa, ba toana surtout ba blague na bino saliti ko kino boma batu na côté est na Kivu Mobimba, botondi sa ba Rwandais, botondi sa ba villageois, bokotisa kuna bolongola ba chef coutumier boma batu makamna bino échoué et simité ezali passe mingi breaking news basangwa Congo na bamboka bino. Alors tolobaki était Félix asenga aide militaire pour neutraliser Mercedes à Kabila, autre benga alias Kabila pauvre comme les Hippolyte Kanambe, alors Kabila, Robert Roy, John Numbi, Amisina, clique on a surtout criminel au bazo bomana Congo pour désordre et si là. A organisé l'élection, il y a un gouverneur autrement, c'est-à-dire élection de gouverneur na ba sénateur va organiser autrement parce que ba tourner surtout baza tromper na kati ya corruption, il faut akatalika mwana de susu to éviter pourquoi azo titre ka Robert Roy na kati ya gouvernement et pourtant Robert Roy azo ko attaquer ba centre oyo ba soignaka bato Ebola. OMS a condamné Yango, Petoyebi, bien que Ezali Hippolyte na Robert Roy, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, na Robert Roy, Bilokwana. Pelisusu, Basengi, Bameriki, Basengi, Martin Fayulu a aidé Congo, na ndenge positif parce que ça a la popularité pour les Congolais, les Mingi. Pour aider les Congolais, kaka ko organiser soulèvement populaire pour nous na Kanambe na groupe Nemomba parce que Ayebi ki Kanambe mutazo continuer ko diriger Mboka. Ou kokota na gouvernement Félix Tshisekedi que la premier ministre comme ça bangonde baza la première opposition peut ba travailler bato à la muka na bato ya Félix Tshisekedi va travailler ensemble pour être ba benga na ba Rwandais ou baza na côté ya mboka. Alors to bien te Kengo Adondo de sous pe azali trempé tout impliqué dans la corruption. Boy bien Kengo Adondo azali polonais de père et de mère rwandaise. Tu barata comme congolais ndengenini pe azali moko ya bato ba trahisa Congo pe oyo bazali bonko boma na Congo to éviter bandeko barata ki na Bruxelles vraiment basala ki li sumu monene parce que Kengo Adondo fallait ko boma ye po ezala bien parce que côté na biso bazo boma mingi côté na bango pe oza malamu ba boma. Alors poto mobimba ba résistance mobimba ya diaspora eza malamu to bima na ba parlement to bima libanda ebele na na bana na biso ko senga communauté internationale et quand la Kabila même dans ces pays parce que monsieur Oyazo Bimangolo Rambo a continué au Boma
utiliser l'emblème à Congo, utiliser drapeau, avion à présidence de la République, utiliser kit à la République complète du Congo, République à Congo, République démocratique du Congo, parce que le Congo n'a jamais été démocratique. Et puis qu'on utilisait kit à la présidence de la République, qu'on y bambongo, qu'on narguait les Congolais, qu'on insultait les morts na biso, et c'est que partout dans le monde qu'on senga memaye bongo dans ces pays. Alors le président Fayulu Tobaki a joué un rôle positif selon les Américains. Pourquoi Félix laisse à Robert Roy de continuer à être dans le gouvernement alors que c'est lui qui organise les tueries à l'est de l'occupation de Kivu et de tous ces contrées-là, à même Yanaye, chef coutumier, mais pourquoi vous avez dit dans le gouvernement et dans l'est à Congo, et puis il faut décréter journée nationale, il y a deuil national dans l'est, le deuil national dans le Congo, pour l'est, il faut continuer à combattre l'autre, ADF massacre nos sœurs et sœurs par machette et incendie plusieurs maisons. Martin Fayulu récit comme un roi à Bruxelles, informe les résistants que les criminels rwandais alias Kabila continuent à diriger le pays par défi et continuent à massacrer nos frères et sœurs. Alors Tshisekedi doit prouver qu'il n'est pas là comme un masque porté par les criminels rwandais alias Kabila. Donc il faut azwa responsabilité na la mobala la taitof na yaki qui l'idée pour nous kangabila. Alors docteur Mukwege demande à Félix Tshisekedi de ne pas trahir la mémoire de son père et d'arrêter les criminels Kabila qui continuent à violer nos filles et nos femmes. C'est-à-dire chaque heure 40 femmes congolaises vont violées et aussi na bongo tout arrêter makambo oyo uzamalamu. Donc Toloba qui était avant d'arriver avant d'aller rencontrer le président Fachi du 13 au 15 mars à Kin, Tibor Nagi, sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, passe par Kigali, Kampala et Bujumbura pour leur faire savoir que Baza sous un rôle à jouer dans le Congo, les Américains ont deal na Tshisekedi pour faire confiance pour récupérer Congo, pour récupérer Congo Mumba et ça va sous contrôle na bango. Pays sous Tobaki tous en mois de la femme, le roi tous en mois de la femme na pesinza mais merci mingi. Ninga besanga mwasi kitoko mwasi malamu mwasi oya memeninga bolingo esengo bozwi pa bote ninga mwana na koma manashe awa na moni mwasi nanga Magali Ikelenge mate esika azali pembe nanga nzambe nanga abatela ye apesa ekimia. Merci ezaki bongo breaking news, on dirait qu'il y a breaking news. Bye bye for now.